Welcome back sur Welcome TV. Nous venons de suivre la chanson de notre sœur Martha Mwaipanja. Nzembo mo kitoko ayembi na nzembo ezaki na bapasi na ngai nzamba yokeli ngai mawa et puis na kolela na ngai nzambe oyo ya lola asalisi ngai. Alors nde na baye ke non na fongoli ligne to benga bandeko bo benga bo contribuer na sujet na lobi ke non soki moi ça na zemi moi sur na pendant 9 mois moi ça kendaka kilo akendaka contrôle na pour na mona médecin mais siko moi si o azaki na zemi ake contrôle te donc amoni médecin te siko jour ako passe robot et commis siko docteur ako traiter to docteur ako non docteur robot ça est to docteur robot ça est yango siko na ngato sur la bandeko nous sommes tous biso nyoso za bana mboka faut se soutenir contribution na et ça moi bien alors to sepela nzamba ko sepelisa biso bena na décembre bena nous serons vraiment dans nzamba ko sepelisa biso ayoka ko na biso bengande ko contribuer ce qui moi si wana docteur robotisa ou bien docteur robot ça a été parce que akendaki contrôle te la ligne est ouverte ça la contribution na yo de dans zolo bakeno bandeko nzembo yo moi si ayembi ya Martha Mwaipanja ayembi na Kiswahili donc à lobby vraiment souffra qui azanga écoute na posa mai écoute l'impression mai comme la mai ezate mais na souffrance na ye na kolela na ye maya misu na ye nzamba yoki parce que donc zo singa ka nzambe makamno sisa ka nzambe donc nzambe ka za mokeli na biso nzambe ka comme tapesa biso souffle de vie nzambe ka ndem tasala ake pour le longa na za lelo pour na koloba devant bino et puis nzambe mutazo pesa biso souffle de vie donc toutes les choses c'est Dieu donc yango siko sujet na biso tozolo bake mwana mwasi pendant 9 mois na ya zemi a négligé aucun contrôle accueilli consultation te ko amoni médecin te pendant 9 mois na ainsi ko passe à robota et sali batala na liste ba moni que il a tout négligé donc à mona ki akenda kata contrôle mo te parce il s'en foutait donc à mona que tina okende ezala kité siko docteur oyo akobotisa et to akobotisa ete yango na zana besoin bande ko bo surtout solo là contribution na bino na yebi que vous êtes belé bozola na ngai benga seko benga te au tindi ata texte message na yo opesi contribution alors sujet ezana à vous donc biso tozoyemba totiki makamno sino maboko na nzambe nzambo ya kelaka biso nzambo apesa biso souffle de vie oyo allô bonjour obengi ya contribution na yo ndeko allô contribution na yo ndeko. Allô, bonjour. Allô. Kolagon, ok. Ndeka bengi na ok, te soko benga lisusu. Allô, bonjour. Thank you. Allô. Next caller. Allô, next caller, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur, bienvenue, mes salins. Na sujet oyo lobi wana soki moi si ba obo ki saïbe ba obo ki saïte. Moi zo ngai nazoka. Bon, na ninga loba normalement docteur nenga zali wana akana droit ya kobotisa moi si. Normalement pour moni soki oza docteur d'abord on peut passer serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate, Hippocrate est le premier docteur Oyo, premier moutoua banda médecine. Donc, serment on a fait ce docteur, ils allaient occuper race na été, occuper religion na été, occuper la place à outité. Donc, normalement, moi, si on a atteint soin de santé, docteur, on a obligé à et puis à soigner. Ok. À part dans la tiers monde mais non on va pas soigner yo faut foutre ba mbongo faut faire ça ba nini mais na Europe on va donc vous allez va soigner c'est ça contribution na mai merci. Ok, merci nzamba pamola. Thank you, God bless you. Alors de le biomoni de kabingi a le bi que docteur azali obligé ya ko botisa moi si wana malgré ta qu'il contrôle te et puis docteur pas ali obligé yako salisa mwasi wana malgré négligence nyonso asalaki malgré makamto abebisaki mais étant que docteur pour ba préparer serment
pour na soigner batu oyo bakokomela bango. Donc il est obligé ya ko soigner ndeko wana. Merci nzama pambola. Azana besoin ya contribution na biso ya bino bandeko. Tozana oza télévision na biso les Congolais. Nous sommes là pour parler de tout et de rien et nzambe azali nzambe azobatel. Alors bonjour au bengu ya piso au pesa kombo pesu bien ou directement la contribution na ndeko. C'est ça besoin kombo te. Yes. Contribution na maman. Naloba? Loba mama nazoka. Amone soki. Amone elokizana soki mwaswana a négligé traitement ba conséquences pe yaka nango. Ba mususu bakendaka komona mutu ata alandi kilo. Mususu akufaka pe. Mais soki olandi te kilo docteur akoyeba otraite yo. Mais ni exemple nde nazopesa niti mutu awuti Afrika azwaki kilo kuna aya aza na bacomplication na ye ayawa. Il faut bakoloba na yo mpona nini oyaki te bacomplication ezalaka yango wana ozomona eza bongo. Siko yo siko olinga docteur a traité te parce que a négligé ko kene ba kilo wana. Docteur atika eka kufa na ye. Mais ba conséquences ezalaka. Voilà, merci. Mais toyebi te na sasi nini ozolobela attaque mosala nzambe ou bien ozolobela. Le continuer? Ozoloba pona tozoyeba conséquences nini ozotuna wana ya pasteur to ya makamba mokili. Non, kozala pasteur eza vocation na ngai naza mutu lokola yo naza mutu normal lokola yo qui pasteur eza vocation na ngai o nzamba apesa nga nazala pasteur nazolo bango étant que pasteur étant que mutu na mokili lokola yo donc nalinga omoni nga ndenge pasteur yo ka pasteur bienvenue nga nalingaka na ngai yo na bandaki kosepela ndenge oteyaka mais pour le moment olongwe ozosambela ozoteya makamba nzambe lisusu tokomoteya makamba mokili okomokumisa mutu moko boye ezopesa nga pasi nzamba kotuna un jour mosala napesaki yo otia mama oyo tosungana bozala besoin tosungana eza sujet Dieu m'a mis au cœur sujet oyo to partager entre nous les Congolais naza Congolais naza passé les vocation nzamba pesinga nazoloba ke Dieu m'a mis au cœur moi si azana zemi a négligé ko kende kilo a négligé ko kende traitement na ye a komi na moment siko alinga bota passe ko bota e komi siko docteur ake siko pona akuta na docteur yana ba docteur a boti sa ye ponga na sepela kandengo te yaka yango wana na lingo tenga mate poste de jo so tenga makinzamba ko tuna musala non ma sœur ko se déranger te na pese loko moko ozolongola nga na sujet mais na pese loko moko na mokili linga oza na problème na nzambe ko oza na problème na mutu parce que nzamba za nzambe mawa nzamba taso ko ndeni na otombola ngai na koya te naza toujours debout naza muto nazote ya vérité naza na sujet o moko kobimisanga na sujet na te mama toza na sujet tozosola lisolo ya mwasi oyo a négligé traitement na ye ya 9 mois kokende kilo a négligé yango siko ta ya kobota ekoki siko docteur munganga wa botisaka abotisa ye to atika ya kufa na ye yango siko nazotuna yo siko lobela ngango akokufa te akosauve pe ba mususu babota makaba kufaka eza mutu nyonso akokufa mais namoni lokola kabila mutu aza na zema alinga bota ta négligé ke traitement nde na ozotuna na sase non tozosola makama koma mutu te mama tozosola na koma likama mama nzamba pambola yo oza vraiment très intéressant je t'aime beaucoup que Dieu te bénisse nzamba osepelisa na décembre osepela merci thank you donc nasuka mama amoni ndike ke thank you amonde na ça moi j'ai déjà ma solo ya solo étant que serviteur de l'Éternel pour bosana que nazape prophète ya nzambe apesinga sujet to sola étant que bato tozana besoin to sauver âme ya mutu alingaka bota a négligé traitement siko ekomi bonde ko pe na ki alobi que non il faut ba sauver traitement ba sauver ndeko wana abota donc tout ça 2 contre 0 déjà. Allô bonjour au bengi am komonana. Allô, bonjour, contribution à papa. Hein? Allô, bonjour, contribution à Ondeko.
mena lingina sala na solo na passer azolo ba makambo azolo ba azotuna mutuya yangu na lingina na répondre na question azotuna. Ok, ngayo nazolo ka papa ko répondre na question merci. Alors? Alors nazolo ka ko répondre na ko pesa contribution na mama ndeko merci. Ok, contribution na ngai elingi kolo boye na Yes, nazolo ka. Okay. Na se présenter na kombo nani? Contribution na répondre na question zo poser wana ya ona na pesa. Ya kombo lobi nani? Question ndengo zo poser wana. Kombo lobi nani? Kombo na ngai ezali Joël Kanda. Joël Kanda, que Dieu te bénisse. Contribution na maman, papa. Ok. Na lobi bo. Allô, nazo ko informateur. Kombo na Joël Kanda. Ok, contribuer loba papa. Ok, na lobi olobi que soki mwasi azali na zemi azui négligence ya kokende kilo. Est-ce que docteur akoboti soki akoboti sa ete? Voilà, question yango na siko yo contribution na siko ezaleni selon yo. Contribution na ngai ezali boye. Mwasi soki aza na zemi a négliger kokende ba kilo mais conséquence yaka conséquence donc on peut exemple mon soit en maladie so docteur a payé ba alanda traitement so mutona négliger traitement sukane zalganini akoko kufa ko mais c'est ça donc so moi si on a négligé qui nini na ye il sait que moi so na za mutu akoko kufa eza ndenge moko pe Kabila nabia tokona na kufite ndeko na kufite na lobia ndeko na kufite uzoko sana makama politique siko non ndeko na ngai naza mutu lokola mutu normal lokola yo je suis pasteur lokola yo za vocation nzamba pesa ngai naza mutu mukili lokola yo na siko pasteur soko zali pasteur ya solo salela bunzambe ya solo. Mais kasi yango nazo sala bunzambe na pesi siko tupesi tuza sujet te. Non papa. Oyebi ngai te. Moi je travaille na sala na ngai to tozo discuter te. Na lobi ya ndeko na ngai. Tozo solo la normal hein. To komi na sujet oya mwasi. Ya malamu poso vemboka na yo. Toma bino boza ko selinga kaka ke ba quelques clics moko bo ezala gagner na batu wana bazana bandeko na sikoyo so mona teke peuple congolais so koma na niveau moko akomati e koma lokola ke ba guerre civile moto banda ko attaquer na ba membre nanu oyo ya ba gouvernement ba mende batebele siko na position wana mboka bozo memisango bo sepela ngwe ke ne malamu bieke ke ezala nege. Bon, moi qui vous parle na zamutu nokola yo to fani na Angleterre awa to banana liboso ate biso mibale ngana yo tosungana nanu na tozosolola naza mutu ya gouvernement naza pasteur mutu normal toza na kata Londres awa bato baye makambo bayebi tozosolola tolobi ke na pesi sujet bien mami ok j'ai beaucoup prié bien aimé na sala ba jeune ba te belé ezali kama ko se inventer te question oyo pardon na lobi sikoyo Dieu m'a mis au cœur likambo yo ke moi ça za na zemi a négliger traitement na ye alingi sikoyo akomi na ta ya kobota sikoyo docteur wana alinga botisa ye